Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Mbote Nabino, Balandia Solo Télévision. Bon après-midi chez vous. Merci encore une fois pour la confiance et la fidélité. Nous sommes le deuxième jour de la semaine, soit le mardi 8 juillet 2025. Tokutani lelo nazoli ki ete boza malamu bisika bozwami, boza kolanda biso boche TV moko boza batebele. Bande ko bazolanda biso na Inongo, Mbote Nabino, boza na Selenge, boza na Ibali, boza na Ikita. Na pesi bino mbote ko bosa na te bao baza na Ilebo, boza na Kutu, boza na Kiri, Mbote Nabino bandeko ya Buta, to uti kozwa sango moko ya malamu te. Lelo na Tongo, le commissaire provincial adjoint auti kotika biso, le colonel Miguel o bato bayebaki azalaka Ops toloba chargé des opérations à la Kinshasa, tant commandant à ville ezalaki général Silvano Kasongo. Ngana yebi epenza mwa mikolo ebele auti kotika biso leo na Tongo na kozongela bino ba détails na photo avec des précisions peut-être par rapport à la circonstance, mais nous avons appris suite à une courte maladie nda ekokufa. Bato mosusu baza ko évoquer makamwa ndenge na ndenge, je réserve le droit ya ko commenter mingité na kota contact na famille na yebani pe la mwasi na ye, peut-être j'aurai des éléments nouveau, oui, vous permettre biso nouveau et précis pour qu'on revienne pour la honorer mémoire et illustre disparu. Bozola na biso boza na Afrique du Sud, boza na Malawi na Mozambique, boza na Mujimai na Kananga, boza na Kongolo na Kalemi. Mbote na bino bandeko ya Lubumbashi, Lualaba, Sandoa, boza na Wacha na Durba na Mungwere na Chilenge na pesi bino mbote bandeko ya Norubangi na Sidubangi. Na otanga ba information du jour Congo central pe na pesi bino mbote finalement mbote na bino nyonso oyo boza ko na biso eta kona tangi esika na bino te mais boza balandi ya bosolo koma lipa na tongo so bomeliti te santé komi na problème na journée misa lingale l'équipe français na batebele tokolobela maetali transport lelo mikolobele tolobeli yango te tokozongelaka jusqu'à ce que l'état a considéré approche ou ezali kolobama bosolo ezali kaka émission te. Bosolo ezali température ya mboka. Bosolo ezali diagnostic national. Bosolo ezali le service traiteur du Congo. Bosolo ezali kisi oyo ekoki kobikisa malade oyo na ba secteur ebele ezali kobeba. Bosolo ezali mongongo ya bato oyo basila mayele. Bosolo ezali esika bato bakoki kotya eliki ape bazwi biyano na bosenga na bango. Bosolo ezali nzela oyo bato bayokaka te bakoki koyoka. Bato bazanga maloba tozwaka maloba mpo na bango. Donc bosolo ezali yo, bosolo ezali ngai. Yango tolobaki ndako moko te sans bosolo. Téléphone moko te sans bosolo. Na ba YouTube na biso ba oyo nanu basabona te, il faut zala abonné. C'est très important. Mi wele la ozala abonné po kota na famille ya basangoku. Oya yebi ki aza abonné te na compte X na biso, kota na X Israël Mutombo, kota na kati. Ego sala yo bien, pose à la informer en temps réel. Na ba Facebook na biso nyonso ba page, kota na kati pe s'abonner. Ego sala yo malamu. Na TikTok même. Nous sommes une grande famille, nous allons nous compléter. Nga nazo sala part na nga, yo pe il faut sala part na yo. Et cet ensemble nde ego permettre biso to za la makasi. Chacun doit jouer sa partition. Je vais lire les informations du jour et puis on va commencer notre échange à Tongo. Et ça un peu pédagogique. Tozala moulaï mingité pour na olembisa bino, mais nous allons rester à l'essentiel. Bon fongola matoi boyoka. Na osepe la place bozali, so yebi côté Jean-Pierre Bemba zali. So ko yebi ka côté Jean-Pierre Bemba zali, tagué Jean-Pierre Bemba. Bato bazala numéro na e
botindela tindela makambo tokoloba po yenda za ministre ya transport yango tuza koloba botindela pe premier ministre ayeba pe makambo tuza koloba botindela ngo pe chef de l'état botindela ba ministre provinciaux botindela ba gouverneur bato nyonso ba décideur bayoka toyaka na bosolo pona kopesa bino ba secret lolenge boko bongisa mboka malheureusement la plupart sont des coopérants makambo tozoloba il reste des incrédules incapables ya koyoka et puis ko changer espérons que malobo tokoloba lelo ko kwea na mabanga te e okwea na mabele ya malamu oyo kobotambuma po lobi nga na yo to bando tala na miso toloba finalement tozwi lobiko na maitali transport et démocratique du Congo. Lubero, pénurie d'eau potable à Vuinga. Des habitants se ravitaillent dans des zones insécurisées. Lutte contre les violences sexuelles, Tshisekedi instruit les gouvernements de mettre en œuvre des sanctions concrètes et irréversibles. L'Umami des chefs des terres sollicite la médiation de l'exécutif pour résoudre un conflit du pouvoir coutumier à Lukate. Au Lomami, 9 morts dans un conflit communautaire sur le lac Kazele. Ituri, des bastions des ADF bombardés par la coalition FRDC UPDF à Mambasa. Goma, 3 morts dans un accident de circulation à Kieshero. Walika, les plus de 800 ménages en souffrance à la suite de l'incendie de 3 villages par le rebelle de l'AFC M23. Avant-dernière information pour terminer, au Touélé, une dizaine de maisons de commerce incendiées à Mungwele, Wacha. Pour terminer, Goma, 2 mineurs meurent noyés dans le lac Kivu ce lundi. Nous avons un Congolais qui a décidé à Gochaka Maël en contribution pour aider ces pays. Non pas en faisant du populisme, mais avec le souci d'améliorer les secteurs parce qu'il est de là. Le commandant Ilunga Lukunga Serge, bonjour et bienvenue. Bonjour. Tokutani Lelo, je Vraiment. pense que la dernière fois, Tolexi une année. Hein? Vraiment. Une année, balo ya soka pendant une année. Bon, yo poza musala, ngape na musala, mais ceux qui yo zungonga, ngape na zungonga. De toutes les façons, il y a toujours possibilité tozonga pour toi kosula na maitali mboka na biso. D'une manière générale, bato balobi na Kinshasa embouteillage na kabakasi. Lubumbashi ekomi pe kokoma. Na kolozi ezate. Vraiment eza penza te. Na matadi pe ezali. Mais na ba province musu totikali otambolaka pe mingi kuna ozo voyager tout le temps embouteillage ezali te. Na Goma na Bukavu. Na Bukavu pe ezali. Pona nini embouteillage na ba zone na tangi, pona nini embouteillage te na bisika oyo ba province musu ezali. Nabanda na Kinshasa. Embouteillage ya Kinshasa ezali d'abord dû principalement na disproportion ya ndenge population za répartie na kati ya ville. Na pesaka yo ba chiffre la fois dernière. Kinshasa sur 10 000 km², 9 960 quelques de kilomètres carrés, donc 10 000 to arrondir. Sur les 10 000 km², 80% ya superficie wana eza commune moko ya Maluku. 10% ya superficie wana eza commune moko ya Ntsele. 3% ya superficie ya ville ya Kinshasa eza commune moko ya Mongafula. Donc soko zui Mongafula, Ntsele, Maluku, ça fait 93% ya superficie ya ville ya Kinshasa. Mais bango misatu wana population na kati na bango eza plus ou moins 900 000. Et 900 000 wana parce que Ntsele amati makasi mikolo azoleka ba 400 000 habitants. Donc Ntsele 400 000, Mongafula environ 300 000, otie bango na Maluku mwandambu, bango wana baza na 93% ya superficie ya ville, mais 900 000 habitants. Tous les restes, à peu près 15 millions, 16 millions, nyonso batikali baza na kati ya 21 communes, et 21 communes wana eza superficie ya 7%. Donc biso nyonso toza kaka mwa place wana tozo baluka kaka na kati wana. Malheureusement sikoyo répartition pe lisusu ya ba mouvement ya ba masse na kati ya 7% wana ezara sens moko. C'est-à-dire demain matin à partir à 4h30 à peu près,
tout le monde va aller dans la même direction. Bisogno vers Gombe, na 4 communes oyo ezo entouré Gombe. Ezo rendre la situation compliquée. Plus grave dans la ville de Kinshasa, c'est que 60% y a mis tout cognon ce monde dans la ville de Kinshasa, ils ont un transport en commun. Plus de 60% y a mis tout transport en commun. Ça rend la situation encore très, très, très compliquée, sans compter le fait que roulage, des fois, de temps en temps, ça, là, ce qu'il ne fallait pas faire, sans compter indiscipline, il y a chauffeur, l'ensemble de tout ça. Les marchés pirates, les longs et Anzela. Ensemble de station, les arrêts des bus. C'est qualité à Banzela. Qualité à Banzela. Vous voyez que commune local la Barumbo est dans Nzela à mon côté. Moko, exactement. Commune à Kinshasa, moyen. Lingwala, moyen. Makala, nenge mo. Ce que Tali, Ngaba. T'as la façon de disposer à ville à Kinshasa. Au commun que Gombe, tu bien en centre, mais en réalité, ça peut être dans le centre. Mais, Banzela ou les autres Gombe. Et Yébani, poids lourd, flambeau, Nazolandis, poids lourd, flambeau, Kassai, Bokassa, Plateau, Kassavubu, Wangata, Wileri, Nani Mouchi, 24. Yango ne landani. Mais Nabanzela na landi selio oyo. Oyo wapi ezo sala. Kaka poilu na 24 na Wileri. Le reste moyen. So bakangeli yo photo ya Kasai, avenue Kasai, so bakangeli yo photo sko ya avenue Kasai. O metuna me aweza wapi. Tout ça est sali que embouteillage moyen. Maintenant question ya embouteillage est un problème moko ezo senga action en urgence. Pourquoi? C'est 4 heures par jour que vous perdez dans les embouteillages tous les jours. Si vous travaillez tous les jours à Kinshasa, minimum c'est 4 heures. Donc vous travaillez 10 heures, vous passez 4 heures sur la route, ça fait 14 heures. Quelle est la performance européenne à Moussala? La nation perd, le pays perd, la population perd, tout le monde perd, personne ne gagne. Voilà pourquoi la question des embouteillages, il faut qu'on traite en urgence. C'est-à-dire, na Kinshasa, c'est un problème où expliquer tous en tassé Sikamoko, na likambo ya Banzela, par exemple, tous en la ville, les en la forme entonnoir, déplacement na biso. Donc, biso nyonso, tous en belé, mais tous manali dousoumoko. Et comme il n'a pas entonnoir renversé. Voilà. Biso nyonso, il faut tous zonga tout gendo panzana. Mais tous makaka na nzela, voilà, c'est très difficile aujourd'hui pour tous s'en sortir dans condition. On a même, attention, basali babokasa. C'est vrai que alléger moi mon cœur. Bakasa mais solution que vous allez pour centre ville les aga moko ko ya na biso ezaka kao ça dit loko nyoso mutazo luka ifo ya kaka ko ya na ville les loyo s'il faut agir soy batuninga question s'il faut agir demain matin qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cet embouteillage solution mais tozonga na likambo ya pourquoi embouteillage eza na babandundu te pourquoi embouteillage eza na kikwiti pourquoi embouteillage eza na mbanda kate c'est important to comme voilà parce que nazana étude mususu nazo finaliser pour que l'action doit être en urgence donc et d'ailleurs c'est une question sécuritaire aussi vous vous imaginez dans un pays en guerre comme la RDC Talamboko est en guerre depuis 30 ans et chaque matin vous avez 1 million de personnes sur la route en train de faire le pied à 5 heures du matin 1 million tellement na pomme tête au monde image na 5 heures du matin au monde a image mais c'est grave Makolo bazokende et le soir c'est l'inverse 1 million 800 000 personnes au même moment des fois télémi parce que embouteillage y a battu vous voyez et ce sont des situations qui nécessitent des actions en urgence parce que ça manque à gagner pour tout le monde. Alors on va entrer dans les solutions.
solution lokola pour l'embouteillage la ville à Kinshasa. Auto poser ça va problème. Oui. Et ça constat au biso nous tozomona na kati ya société na lobaki déjà que embouteillage et botisi mwasi na nzela. Embouteillage et bomi malade même ata na kati ya ambulance. Ba ministre bazu ba moto. Ba ministre bazu ba moto ba to ba raté ba voyage. Embouteillage et sali que moto azanga kopo alinga ki asala. Embouteillage et sali que même intervention balinga basala pour na moto bakoki kosala yango te. Donc dans tous les domaines tozui ba problème parce que embouteillage et facilité circulation te économie na biso est affectée. C'est une urgence, oui. Question à traiter avec beaucoup de sérieux, à trouver la solution. Congolais azolanda yo. Président de la République azolanda yo. Ba gouverneur ya Victor Loba lokola bomba azolanda yo, Jean-Pierre Bemba azolanda yo. Ce qu'il faut lelo, oti a kisi en urgence. To banana wapi pour tous les résultats. Quelle est la solution aujourd'hui, à court terme, à moyen terme et à long terme pour l'embouteillage à Kinshasa? À très court terme, il faut bâtir, on a bien très court terme, c'est-à-dire demain matin. Na ba point chonions, lokola ba baramoto, lokola ba victoire. Il faut bâtir un nombre ya batu o bazo réguler circulation. Batu nyonso otangelingai tous les décideurs otangi depuis tobandi émission, biso stokendra poto. Na ville mokote moderne lelo place nzelami balé kutani na carrefour ya nzelami balé jamais mutuka et salaka full stop na carrefour na États-Unis d'ailleurs on fout amende ya $500 soki osali full stop na carrefour c'est-à-dire place triomphale na Kasavubu bakutani okotikala na ngambo na yo soki omeki kokota na carrefour ezali pobima. Mais ce qu'on continue au télémi pour une raison ou une autre, vous en amende, il y a plus de $500. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Yo yé na Carrefour au Kouti, Mouninga Saki en avant yo. C'est le premier arrivé qui doit traverser. Yo yé sima, ou le kapé sima. Et on appelle ça amende mouneni. Ngana yé, ngana zoya na Kasavubu, na télémi, na Kouti au télémi na triomphal. Et tant que tu commis na triomphal, ngana yé après yo, mais na leki avant yo. Mais amende au saranate, oya qui avant, nde a koleka. Ça c'est à très court terme. Maintenant, à moyen terme, ezali o tolobaka, bisonyo so tolobaka, route secondaire. Par exemple, commune à Kinshasa, batonga kiango par hasard, te so tali commune à Kinshasa, ça par hasard te, hein. Tala boulevard du 30 juin, Rwakading, Kato, Itaga, Lac Mwero, Kigoma, Croix-Rouge, Kabamba, Kabinda, nous c'est parallèle, hein? C'est pas par hasard. Après, sur Otali, ce qu'on va Kati Angoboui. Na hôtel copé sa disposition, n'est pas venu en son écatane. Ce qui va venir en son ana, sali yango. Et qu'on libérer Willery, et libérer 24, et libérer Kasavubu, et libérer Bokassa, Banzela, comme il est. Ça, c'est à moyen terme. Banzela, 2 km, 3 km, Banzela, moins 10 km pour la son exaté. Ça, c'est à moyen terme. Maintenant, à long terme, Papa Sango, Nazaki na plateau na Yoawa, avant Excellence Daniel Bumba Abanda Moussala. Na lobaki qui ce qui attire train urbain dans la ville de Kinshasa a échoué dans le secteur de transport, dans embouteillage. Et Kosimbate, pourquoi? La simple raison est que Kinshasa est une mégapole. Au moment où on a une ville, Otangi Kinshasa, Otangi Lubumbashi, Otangi Mbushima, Otangi Mandaka. Kinshasa n'est pas dans la catégorie de ces villes-là. Kinshasa est une mégapole. Kinshasa, Azalwa Boston, Azalwa Tokyo, Azalwa Paris, ce sont des mégapoles. Ça ne peut pas fonctionner sans train urbain. Pourquoi? Parce que Massiabatu, ils ont circulé, ils ont ébellé masse, en masse. Et puis, Papa Sango, il faut qu'on décentralise la ville. Le président est à la Gombe, le gouverneur est à la Gombe, tous les ministres sont à la Gombe. Continuons sur la Gombe. Il faut qu'on décentralise le Kouana. Et c'est très simple. Kinshasa est un mounene. Bokende na suka Kinshasa kuna vers Kwango. Nde côté Botongi stade, nde côté Botongi université mounene. Et la ville est
bato bako panzana malembe malembe. Surtout sali bongote un matin, nous allons nous réveiller et la ville va s'arrêter. Il y a 2 jours, c'était le 30 juin, pas 2 jours, c'était le 30 juin. Nasali 3 heures de l'aéroport jusqu'à la quartier 3. 3 heures. Hier, de l'aéroport jusqu'à Limete, 14e rue, j'ai fait 4 heures. Hier, Lelo, Nazu Moto, pour nous comment. Un jour, tu la mouka, événement moko boy, par exemple le léopard a joué Coupe d'Afrique ou bien le léopard a l'équipe na finale la Coupe d'Afrique batunyo so babini ou bien moitié à ville et bimi, mais tout s'arrête. C'est pourquoi moni na ba mboka o ba anticipaka. La solution à long terme, c'est le train urbain. Il faut un plan maintenant. Nous avons travaillé sur politique nationale et à transport. Nous avons défendre politique nationale et à transport. Il faut adopter en haut. Quelques points, ils allaient partager. Il faut un train urbain dans la ville de Kinshasa. Sinon, écosimbate. Très bien. Tokomi wabina likambu ya soki transkin eloko moko balobaka soki transkin nazo ebate biloko yango soki transkin soki eloko nini yango soki bapakola couleur nazo ebate ti siko où en sommes-nous avec ça bon bango bazalaka so na lobi boye omona lobi ba yo no tolingaki to expliquer toza bloqué tout ça donc bango balalaka bazelaka soki nga na lobi nde bango basereveye balobi o te sango auti koloba bototala est-ce que papa transkin wana toza nango wapi Transkin, tokomi nango wapi. Bazo tia ba train. Namoni l'État komi ko buka bandako ya batu. Ko banda ma campagne babuki bandako ya batu. Ti na aéroport ya Njili na yoki côté ya Karibu pe ba toucher. Même ba chinois moko bazwaka eloko moko na kati kuna babuki mo ba place ebele. Je suis d'accord. Mais ko sala makan et ko banda kan. Vous avez information quand vous transkin wana? Non, nazana information te natala ki schéma na bango o basali ndenge ya ba train. Soki batuni ngai idée na kopesa bango idée parce que format basali wana ekosimbate. Simbate pourquoi? Bon, au monde na mboka na biso beaucoup de choses sont politisées. Moi je suis un technicien, quand je me présente ici, je viens proposer des idées sur le plan technique. Ndenge salema na mboka nyonso, dans tous les pays modernes aujourd'hui on consulte les privés, l'État consulte les privés pour na koyeba ce qu'il faut faire. Makambo ebele na loba na plateau na yo awa. Ebele ba ministre ba gouverneur bazon mekola kosala ngo, mais l'État na biso nano a développé habitude ya ko consulter ba privé te. Natala ki schéma nango, natali quelques commentaires bazo sala sur autour de ça. Et ça moi difficile simba bongo. Très bien. Allez, on va parler, nous sommes en direct, vous olanda biso. Likambo ya transport, biso nous sommes ba victime. Mboka na biso. Ezala mo makambo ebele ou esengeli to résoudre. On va parler sur likambo ya système ya transport au tozana. Ezala transport fluvial, ezala transport ya pe potobenga aérien, ezala transport ya se terrestre nene tozalia. Oza kotala yango, lolenge auto s'organiser 65 ans après indépendance. Donc ils ont âge motoaki retraite. Donc même mboka ekoko retraite, on suppose que to sali déjà l'essentiel, to komi na ba basique na minute to consolider kaka en logique. Mais 65 ans après, regarde nayo par rapport à le système et à transport et vie démocratique du Congo. Satisfait, non satisfait, lecture ni nous en avons. Sozana nous n'a point de départ. Allez-y. Et d'ailleurs, moi je dirais même que tout ça les recule. Tout ça les recule. Oui, je vous donne quelques chiffres. Au monde, il y a un discours célèbre au Mobutu qui est tout comme le soleil s'élève. Tant que Mobutu a un discours, on a 30 millions de Congolais, Zaïrois à l'époque, il y a 2 345 000 km². Tu as 30 millions. Les lots, plus de la moitié, il y a nombre où Mobutu tango sali discours, plus de la moitié baka na ville à Kinshasa. Plus de la moitié Kinshasa yemoko. Nazola ki yo quelques chiffres awa. Nazola ki yo quelques chiffres awa parce que point au côté on dirait to préparer que mission Sikamoko. Okay. Yoka. Les 15 villes les plus peuplées au Congo. Na bandi na Kinshasa, na Kititi, na suki na bao ya 500 000 habitants.
na don azui au-delà de 500 000 habitants. Ensemble, bazo sala 50% y a population urbaine. Donc c'est-à-dire que les 15 villes on a sur pourcentage total y a population y a ba ville, les 15 on a bazui 50% nyon so bango moko. Sikoyo les 15 villes là dont je parle là, comme Kinshasa, Mbandaka, liste est à 15, na sali liste à 15. Les 15 villes là dont je vous parle, basali 40% y a population RDC. C'est-à-dire, Tangozui, Kinshasa, Tchikapa, Ozokita, 15 villes, 40% de la population RDC mobile, il y a 15 villes. Et ce qui ce qui est plus alarmant, c'est quoi? C'est que les 15 villes-là font seulement 0,5% de superficie à RDC. Donc, les 1 tiers de la population de la République démocratique du Congo se retrouve dans moins de 1% de la superficie de la République démocratique du Congo. Atayomoko. Est-ce que Kokiko Simba ata totie Ange Gabriel nde gouverneur? Et Simbate? Et ko Simbate? Pour na pays nyon solingi, Afrique du Sud, Maroc, États-Unis, France, pour na pays nyon solingi, luka répartition ya ba population, au commun que l'État se bat pour que ezala plus ou moins équilibré. Bien que oui, la population va dans la place, mais l'État se bat en mettant des politiques en place, des stratégies en place, de tout ça, des avantages de ceci, pour que Batou, Bazala na tendance c'était union sur Okendesika Moko. Chez nous, vous prenez le 1 tiers, donc 120 millions d'habitants, 1 tiers il y a 120 millions d'habitants, bango nyonso otie bango na kati ya 1%. Il y a superficie. Bako lia ndenge ni. Bako vivre ndenge ni. Bako circuler ndenge ni. Eko projet ni ekozala pona vie na bango. C'est ainsi que au début na c'est que il y a urgence. Il y a quoi intervenir pour kozongisa équilibre wana. Ça prendra 20-30 ans, hein, mais ce qui tobandi lelo au bout de 10 ans et qu'on se faire sentir. C'est-à-dire qu'on va sentir que ndambo population à Kinshasa va déplacer à Kikwit. Ndambo Kikwit va Bulungu. Ndambo il y a des avantages. Alors, aujourd'hui mboka lokola Mbanzango ou bien Kisantu. Aujourd'hui mboka lokola Mbanzango. Soki otieli batu train il y a bien. Nzela il y a bien. Babus il y a bien. Et là, la Kinshasa va fanda kuna et aider situation wana pour moins équilibre ezonga. Dans les cas contraires, oyo tozolo ba oyo eza berceau ya insécurité ya kosakanate. Il y a des coins dans la ville à Kinshasa oyo okotate. Population liquide. Musika teka na commune à Kinshasa. Na commune à Kinshasa, il y a des parcelles au kotambola na katite. Batu baleki ebele. Il y a des coins na ville à Kinshasa yo mutuka ata sorozui ata tracteur ekotate. Donc souci wana il faut lelo action et salema lelo yako attaquer problème on parce que c'est un fléau qui peut nous faire beaucoup de mal. C'est-à-dire l'État n'a pas étudié ou l'État a s'actualisé par rapport à Badonné Naé. L'État a continué Kokamamboka n'a pas donné à Kala. Il y a 30 millions, alors que l'autre a plus de 100 millions d'habitants. Plus de 100 millions. Donc il faut pas qu'on matisse. Alors, Kozagi n'a pas la mi-balé, Kozagi n'a salaire, il y a 1000 francs. Tant que Bana va commis 4, so Kozagi a le même salaire, et comme il est un peu très compliqué pour la rota la lutte Kamunini, Yogo ça. Mais système, il y a transport en Goé, baby tin à niveau, Tozangi n'a bavion. Bavion na Congo, Tozangi n'a soutien. Tozangi n'a espoir tant que Congo est rouézaï. Congo est rouézaï. Atikali soki na 4 appareils, soki 3 appareils, tout le monde a pété. L'État congolais a bomi yango basali Air Congo.
Air Congo bayisa biso basombi bavion ya sika par bavion yo bembalakaki ekoya ti sikoyo toyebi nano te ntango mosusu eza na usine bazolamba likambo ya aviation ovoyageaka mpe na mboka tout le temps yo ozokumba oza pilote ntango nyonso oza na bamboka oza kokita est ce que Congo eza relie est ce que moto lelo parce que nga na sufraka nango soki nakei lokola nakendaki na businga tokendaki businga tokiti na gemene po tokende guado nzela eza te na se tobaka oblige tozonga kisasa po toluka so avion okende guado oza na businga ozokende guado fo ozonga kinshasa mais c'est ça le problème mais c'est vraiment ça le problème pourquoi toza na bavion te bon soki toza na avion te je dirais que ndenge nauti oyebisa yo awa ke na bamboka mosusu on consulte même les privés nga nalekaki na chaîne moko dernièrement wa bachaîne ya bisoka ya Kinshasa wa m'a expliqué comment est-ce que compagnie nationale il fallait démarrer. Papa Sango bafinga ngai na ba réseau nazobisa yo na finga mana niveau sana pour la Congo Airways pour na expliquer que voilà pour tous aux compagnie nationale photo sala bafingi tango ba éthiopien ba ye na Air Congo parce que ça ba éthiopien avion compagnie Air Congo eza bisote non ba éthiopien de ba ye na kombo eza biso mais ba avion eza bisote kombo eza biso ba ligne eza biso ba éthiopien ba tie moi mingi na kati ba avion eza biso alors si quoi ndozo ibate Éthiopie a dans la politique lelo et eza sécurité et yebani baza population moko ba tirer les sons makasi na pasi ba mona biki na mboko to ndo finga ba éthiopien ouais OK pasi wana ba mona kana ba période wana ba tirer les sons makasi et lelo Éthiopie baza na politique moko ya kolobake il faut ba quadriller Afrique na aviation et ça marche hein? Aska Yezaya Bango ils sont en train de se battre pour implanter pe na Malawi bazo bunda na pe ba implanter na Gabon biso toza 4e na kati ya programme na bango ya ba éthiopien c'est-à-dire ba éthiopien ba fandi ba raisonner ba bino ba marché za wapi marché ya munene ya na Congo. Ethiopian Airlines est la première compagnie d'aviation en Afrique. Vérifiez. Première compagnie d'aviation na Congo. Tango Zaïre azo dondo bango kutu ba yebite avion ezana combien de mapapu. Mais lelo Ethiopian Airlines azali numéro 1 en Afrique. Mais son plus grand marché en Afrique, c'est la RDC. Et la RDC, c'est le 3e marché, il y a Ethiopian Airlines dans le monde. Seul pays à qui RDC n'a marché pour les Éthiopiens, c'est la Chine et les États-Unis. Biso bakolo marché, papa sango. Nazala ki on a plateau na yo. Biso bakolo marché, tofani na biso. Et ba Éthiopien ba kei ba boulé na place na biso, ba zu solution na place na biso et ba ye ba présenter biso. Et to yambi solution wana. Omoni. Alors, ce qui toza na ba avion te, ezali absence kaka ya ko consulter ndenge nazolo ba boye ba benga ba bon to sala ndenge ni. On fait. Les avions ne sont pas compliqués à avoir. Non. Non. Ethiopian Airlines a 120 avions, Bazana 40 na commande, 160 avions. Ils ont l'argent où pour avoir ça? Ce n'est pas un problème. Plus de 100 avions. Bazana 120 où ils sont opérationnels. Sur commande, Bazana 40. Au Bazélea. Et comme à 160. Et comme à 160. Mbokara Éthiopie. Avec un PIB seulement le double et abisso. Seulement double. Seulement double. Et bah, ça, la nengwana. Ok, il y a Kenya Airways. 35 ou 37 avions. Ça, c'est Kenya Airways. Mais bah, privé, oui, bah, dans la Kenya, n'a pas avion. Privé, mon cousin, n'a avion, n'a pas avion, qu'on a Kenya. Privé, 40. Donc, les avions, on peut les avoir. Ils ont dépendre, kakana politique, oyo, bazotia en place. Par bas décideur. Alors, Congo Airways, c'est ça qui vantait à autant de matata bayawa. Matata, on toujours le gaïti, c'est toujours comment on a été. Avis de recherche, toujours le matata. Oya comment la matata, toujours le kamoutumo, ça la premier ministre Namboko.
un monsieur à l'époque, Azara Premier ministre. Azara Premier ministre, Azara ministre à finance, je pense, période Moko. Sigo atonga université Moko Boé, Ezara la Kindu na Manyema. Comme on est à Matata, là, ta cravate rouge. Na évité so bomoni na balabala, est-ce qu'Azara la cravate, na évité bilambani na bimaka na ngojuro ali mwaka, na évité. Ti lelo tozo luka Matata za umona na. Soko yoki place, okuta na mutu moko na nzela za kotama. Soko ya komoni Matata, boya na ye na bosolo, eza vie de recherche. Bandeko na ye, mwasi na ye bana na ye, libota na ye, parti politique ne ba oluke ba umona. Matata bungi. Soko moni ekenda ata na commune, kende kotike na commune. Soko tika Matata kuna te yaka otike na bosolo. Toluka famille ba mona po Matata bungi. Nakondi Matata ta mukolo boya bunga. Na ibite loko nini bungisi Matata, abatami to abungi. Soka abungi, oya komona Matata, yaka na ye na bosolo. Soko ye na bosolo, tozongisa ye na famille po, aza komona na te. Kenda ata na commune, tika na poste à police, ubi oke na, oye na bosolo, olaxi photo bite, moto toloko tie tel place to olaxa po, mboka momba bazo landa moto oya bungi aza komona na te. Soka batami, ça peut se comprendre. Mais soki abungi penza solo ndenge ba famille bazo luka, communiquer yango wana avis de recherche. Matata se vantaki mingi, na likambo Congo Airways, Soukabila. Balobi basali musala munene makambo etamboli. Mais après kokende, eza babiloko Kabila tikeli Tshisekedi. Mais lelo Congo Airways ekwe. Eza pona nini? Ezalaki compagnie ba créer ki malamu te, gestion mote posé problème et saleli nde ezalaki malamu te ou bien qualité ya ba appareil basombaka ezalaka bamboa. Pourquoi lelo Congo Airways ekwe? Non, nakoloba te que qualité ya ba appareil ezalaki bamboa, mais nakoki koloba politique nationale sur la question nde et 6 mois passent. Nini ozo critiquer la politique, qu'est-ce qui devait être fait? Par exemple, au lieu de louer les avions, il faut acheter. Avions les avions occasion. Oh, Matata Sombaga. Avions les avions occasion. Et zaki avions sortis d'usine. Et ça avions ou privé bazo somba. Na Congo. Donc musika te na Congo ba privé bazo sombango. Alors, au départ, les 4 avions tangoyé et Sali Moussala. Après, tant que difficulté, moi j'attribuerai cet échec na politique où ces avions-là, il faut les acheter, il ne faut pas les louer. Mais tournio sur souka o les kiawa, avions sont loués. Et là et puis il faut que la compagnie aérienne ndenge zali wana gestion nango ezaka standard hein. Donc et ça que chaîne à télévision yo gérer ndengo lingi Boeing azana ndenge alingi ba gérer ba avion na ye, Airbus azana ndenge alingi et tango bobimi na cadre wana difficulté et difficulté ko rattraper bino mboka lokola RDC akoki kozanga compagnie nationale yaye te pour la simple raison que nombre ya batu oyo bazo se déplacer eza ebele makasi tala kaka na aéroport Anjili telema otala kende na aéroport Loano na Lubumbashi telema otala okomona Kenya Airways vient une fois à Lubumbashi par jour, une fois à Kinshasa par jour. Et quand Goma y a Goma aussi à Bandeko yaka ndenge wana. Et nyonso wana eza mbongo ezokende. Secteur ya transport. Secteur ya aviation. Ce n'est pas moins dans le bâtiment jour mususu bato ba finga lisusu. Ce n'est pas moins de 2 à 3 millions de dollars par jour. Secteur et transport aérien. Pas moins. Au cours de sa calculatrice, au bétisico rapidement, on dit, oh, c'est vrai ça. Oui, pas moins. Askai, Ethiopian, Kenya Airways, Turkish, Air France, SN, plus de 15 voyages à Kinshasa chaque jour. SAA. Plus de 15 voyages à Kinshasa chaque jour. Côte d'Ivoire. Et autres, n'a qu'un passager. Et bon au cargo. Cargo, zana Ethiopian chaque jour, Kenya Airways chaque jour, Turkish chaque jour, et bon au Qatar. Nous basons au Sani parce qu'il y a un marché. Et c'est ce marché-là, au biso tozo talate, au biso tozo qui pète.
Et puis, transport, il faut ezala connecté. Transport, il faut ezala réseau. Omoni, ozana jobu, olingyo kende voyage, ozana centre-ville, ozui train wana ezotika yo na kati ya aéroport. Obimi aéroport, omati ba escalier, ozana terminal. Okiti côté ozokende, okiti na terminal A, ozozo connexion na terminal C, ozui train. Ok. Lelo ba ville ya minene ekomi ko raisonner sur ba taxi volant. Na lobaki yango na chaîne musu ba finga lisusu papa sam. Bazo comprendre te to bazo linga kaka te po ezo mepa na yo. Mais tangu mais makambo na lobaki tangu ba Ethiopien basali mutu afingi bango te. Mais tangu ngana lobaki ba finga ngai. Lelo nazo lobaki ba ville ya minene lokola Kinshasa ba komi ko raisonner sur ba taxi volant. Ba ville ya minene lokola Kinshasa. Kinshasa est très 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 grand. Kinshasa za mukete et a munene au sakanate. Et bah comme il faut raisonner sur un taxi volant, imaginez. Et puis c'est la sécurité makasi babilo kwa. Se te placer dans centre-ville, moko, te placer dans Ipen, moko, te placer dans aéroport Angile, moko. Oyebi to longoli combien de mituka na ba action. Mituka ebele longoli na ba action. Et ngai soki to dépendre na ngai, tango nazotia biloko wana. Mituka liboso na kopekisa et traverser ba zone parce qu'il faut subdiviser la ville na ba zone. Alors mituka liboso na kopekisa et traverser ba zone et kozaka mituka ba officiel. C'est-à-dire officiel a kolongwa zone à traverser ti zone. Pour traverser alongwa zone comme zone azu taxi volant. Azu ba véhicule volant. Ndé à traverser ba zone. Oyebi combien de mituka to longo na balabala. Voilà. Innovation na secteur ya transport. Sans cela, Kinshasa est à donc tu peux savoir que ce qui Congo est rose quoi ezali kambo ya gestion. Na lobi que politique ou ba appliquer qui. Regardez. Vous louez un avion pour une compagnie nationale. La décision de louer l'avion, c'est une politique, non? C'est une politique dans la société, na biso to louaka ba avion. Alors, vous décidez, vous le l'État mukolo société a décidé, ngai l'État mukolo société n'a ko loué ba avion. Erreur yango. Donc c'est une politique. Et cette politique-là ne peut pas marcher avec une compagnie comme Congo Airways. Parce que Congo Airways, avec les deux avions, nombre d'employés pour les deux avions, ils ont peut-être 3 fois, 4 fois, nombre d'employés sur les mêmes avions. On comprend le place. Donc, une compagnie nationale n'a pas que la vocation de faire des intérêts, mais il y a aussi la vocation sociale. Alors, cet aspect social-là, c'est ça qui va empêcher que cette compagnie-là a loué avion parce que coût et exploitation est plus cher à cause de la location. Maintenant, Congo Airways, je crois, les 4 ou 5 dernières années, a loué caca. Et puis, plusieurs fois, Azui a loué, après, Botoli, Azu a loué, après, Botoli. Moi, je donnerais bien une chance à Congo Airways. Et puis, Bazalami, Balé, Congo Airways, Air Congo, c'est bon. Pour moi, ça va. Mais l'État, Bomina et Congo Airways, Azong Saronabo Moïto, au contraire, il a trouvé mieux à recréer Air Congo, oublié quasiment. Bon, oublié, je ne sais pas, mais Bazali, on a dit. Ils ont eu des avions jusque dernièrement avant Babotolango. Si, Bazali, avion, Babotoli, Bakolo, avion, mais ce qui va tout le conseil. Ce qui est ministre, tout le premier ministre, tout le conseil, non, le sombe la bango avion. Avion aux arrachés. Pourquoi vous êtes au sombre avion? Avion aux achetés. Avion aux achetés pour n'engana yo. Pour l'État, mais pourquoi tu ressembles avion? Peut-être pour Batuna Kingate. Peut-être. Parce que avion,
avec 30 millions de dollars, mon avion éthiopien, avion Air Congo. Mon avion Air Congo, avec 30 millions, avion Air Congo, avec 30 millions, Soki ndengeni ni kiwebe discuter bien 35 millions, wana. Parce qu'il y a Sikanango, ils ont 80-90 millions. Mais on a des occasions, ils ont entre 12 à 15 ans. Na bossa exactement âge nango. Mais na ndenge zali wana 35 millions. Bon, on a ba vieux minene autant monsieur ces autres kindaka Lubumbashi, Goma, tout comme eko m'appelle Ibanda Mboka. Parce que Éthiopien automatara par exemple na vol ya Butu. Les Éthiopiens ya Miké parfois ya weke na la moyo. Weke na la moyo zo ba te belé mais ya Butu. Choko tali même business nango komona we kokani kaka lokola ça c'est par rapport à nombre ya passagers. Alors mais ko kende lokwa ba loja ils ont senga ba via Miké bakina via bazo salisango ba Malo aviation baza ko salisa et d'autres compagnies. Même na intérieur tous en avion te. Ya munene na ba direction ya Miké lokola to ba loja ko kende ba mboka we ya kati tous en avion te. Non, avion na peka ba 30 millions et les avions Miké. Ça dépend. Type nini avion, on en a à terre, on en a Fokker 50, ça dépend. Type nini avion, l'État a décidé. À terre, c'est bon. Fokker 50, c'est bon. Mais on parle de l'État. On parle de l'État. Mais attaque cargo, tout ça, attaque cargo. Il y a l'image, non? Il y a l'image, non? Il y a l'image. Kitana, Addis Abeba. Kitana, Jomo Kenyatta, na Nairobi. Mais aux hommes, Yomoko, aux hommes. Le jour où Mohamed Ali venait à Kinshasa, Tango Azo Matana DC10, il y avait un petit qui était dans la terminale à admirer Mohamed Ali Azo Matana avion, Yazaïr, piloté par des Noirs, parlant lingala et français. Skoyo, petit wana na tawana aki na 8 ans. Tango amoni ba noir lokola ye parce que ye pe aki noir. Tango amoni ba noir lokola ye alobi non ngai pe fono comme pilote neti ba noir oyo ba zo ti Afrique oyo. Nde abundani na ba parents ya komi pilote. Tango zui retraite na ye akei na service ya ba enquête na accident. Tango accident moko crash moko salema ki dernièrement ba tindi ya ko enquêter. Akiti na njili première chose azo ebisa bato ya mbaki alobi qu'est-ce qui vous est arrivé? Si je suis pilote, c'est parce que j'avais vu des Aïrois piloter les DC-10. Mais bino eloko nini esalemeli bino. Donc na betelo lisolo na pendant l'accès, OK. Le potentiel il est là. L'envie pour faire les bonnes choses sont là. Il faut consulter les personnes qu'il faut. Les avions, éthiopiens, kenyans, sud-africains, Kinshasa, nous aussi, on peut les avoir. À un certain moment, on a l'impression, c'est comme si bateau Bazali censé réfléchir pour faire fonctionner, pour créer développement, pour doter l'État na matériaux nécessaires dans un domaine. La majorité n'a bango apparemment, ils ont l'impression dans ce moment. C'est comme si bazo réfléchit dans Moulaya Masuba. C'est-à-dire, so Masuba, bon, excusez-moi cette expression. Bon, entendez, c'est-à-dire, raisonnement ya batu, ils ont souka na Moulaya Masuba. Place Masuba souki, maele ya mutupe sil. Ndenge na zo mona la plupart ya bateau bazago raisonne. On parle de 30 millions. Ils ont avion à seconde même. Bambongo isa kubunga. Même s'il fallait acheter un avion neuf, il y a 80 millions. Centre financier, betama ba 500 millions. Tout ça la centre financier. Tout ça la avion, tes centre financier 400 millions ou plus. Tout ça là. Tout balukaka place moko. Arena yango balobaki ekosi la depuis a dépassé ba pesa ka mbongo. Ba bimisa avec mo mbongo mbongo ekosala mo bien. Ti lelo arena wana ezosi la te. Ba maison mususu ba sundoli plus de 1000 maisons. Félix Tshisekedi président de la République tango akena la Matadi Kibala pour qu'il écoutala ba sinistré. Ya Matadi Kibala mbula we betaka ibomaka bato. Ba mbula we ezaki pa makasi. Ça fait 2 ans et demi. Mokonzi mboka tala bia te bato sko na kosala ko na bato bakufi na lokola bato na pesa bango esika.
le chef de l'État a décidé. Bake na mvunda mukilango. Bakomi kuna bazui mabele balobi na baturki batonga baturki babandi kotonga 1000 vestes mutazo tonga na minito 1000 maisons wana itikali lokola monstre basundoli yango baosala mosala te. Donc baotonga bandako ba 2 chambres salon pour opesa ba sinistre eza prévu basala plus de 1000 maisons mais ali abandonné. Donc mboka ya ba inachevé mbongo ebimaka ebele mais mosala ekomaka na suka te les inachevés. Centre financier d'ONU na sima eloko eza te. Mvunda mukilangu doni centre oyo babengi arena oyo ya arena doni. Donc eloko ezosila eza te mais mbongo ebimi ebele. Ba 30 millions tolobela ba avion oyo lelo toza na avion te. Olingo kende loja okende l'avion nini. Même mbujima yoana so ba se a obayaka te tonga tusuka wapi. Na ba privé ba tie moi ba avion na banga mike. Congo Airways oyo ezalaki yango eke tokomi na Air Congo oyo ezosuka pe ke na place nyonso te. Babiso tokendaka balisala wana Air Congo ekendaka te. Bumba ekendaka te za ba avion mike inongwa wa ekendaka te. Do ba privé ne bato bazo aider. Soki ba privé balaki te za passe bato kotambola te. Yango mona compagne to souffraka parce que présidence na ba ministre na ba député mususu bazwaka ba avion wana baninga mususu moya kotambola eza te na campagne bato bakendaka avant parce que so zeli ala veta mokonzi mboka okende na bato ekozala passe moya ezali te. Papa Sango, l'Afrique du Sud dépense 900 millions de dollars pour le transport par année. Le Nigeria dépense 780 millions de dollars pour le transport par année. L'Éthiopie dépense 214 millions de dollars dans le transport par année. La Côte d'Ivoire, 130 millions. Le Congo dépense combien pour le transport? Juro Koyamba, ministre, il y a budget. To Juro Koyamba, premier ministre, autour de question. Le transport, c'est la colonne vertébrale de la cohésion nationale. Tous les politiciens, balandanga bien. Le transport, c'est la colonne vertébrale de la cohésion nationale. Oko sangi saba politicien nyonso sangi sinengo lingi. Si nous ne dépensons rien pour le secteur des transports, cohésion nationale est na moi passi. Parce que aujourd'hui, carte à RDC. Majorité de la population RDC est à hein? Bango nyonso wana dépendent de l'extérieur. Bango nyonso. Même Kinshasa. Même Kinshasa dépend de l'extérieur. Aujourd'hui, port, il y a Pointe-Noire. Aujourd'hui, Loufou. Voilà. Sur aujourd'hui, port, il y a Pointe-Noire, na Loufou. Nous sommes au-delà de 50%. Il y a consommation à ville à Kinshasa. Vous voyez. Aujourd'hui, sur Keina Kasai. Combien ils ont dépendre na Congo? Tout est parce que l'est du Congo, les 8 provinces où ils allaient na est, aujourd'hui, Chopo, espace oriental, aujourd'hui, espace oriental, aujourd'hui, nord-sud Kivu, aujourd'hui, Tanganyika, aujourd'hui, la province ouana. Et dépendre na Ouganda, na Rwanda, na Tanzanie, na Burundi. Sur le plan économique, sur le plan alimentaire. Et là, on a une situation en transport. Dernièrement, on a quitté l'aéroport à Bangoka, na Kisangani. Bazo déchargé avion plein d'impiodi. Il y a la Chopo là à côté, il y a le fleuve Congo à côté. Oyo place au Mobutu anda kokende ko kanga bambisi nani place bando kangela bambisi place ya bambisi bando tia bapanye tena na Kisangani ah ouais na Kisangani azaka pena batiaka ngo na mbongo batiaka place wana mbongo ezaka na ville ya Kisangani wana batiaka ngo na mbongo eloko wana ezali Chopo ezali Kisangani ezaboy fleuve Congo Chopo Kisangani na katikati mais mbisi yauti na mibi.
Est-ce que nous avons des assassins, bateaux, toujours sa responsabilité dans des secteurs, ou bien ce sont des personnes improductives, incapables de réfléchir, en panne d'imagination, dépassées par les événements? Toujours tchaba camarades, toujours tchaba nani. Toujours zongaka na ba études, na ba papier, en 2022, on avait une réunion. Quelle réunion? Résultat, réunion zanini. Pêche ya pamba ou pêche kaka ya pamba, ils ont posé problème tilelo. Ndekolo kazolo balikambo ya transport et komema développement parce que balobi na batamaele là où la route passe le développement suit Vraiment. donc ozo vanda okuti ngala na kedaka mingi na intérieur so ke na mai ndombe awa oyoki ngolo ndenge za na mai ndombe omoni nzombo eza na businga otali koba otali nyama zamba otali mpakasa biloko wana nyonso ndenge ezali na ndenge nasombaka na mboka okosomba lokolo ya ngulu azamba bolem su 130,000 francs. So koti na zamba na makati kuna okuti yango na 47,000 francs. Osomba biloko wana. Mais soki ekomi kaka na Kisasa eloko osombaki na 130,000 francs ekomi 450,000 francs. Po transport eza te. Bato baosala bilanga bana nzela kobimisa biloko te. Route à dessert agricole eza te. Basali nguba baza na mbinzo baza na mayebo baza na masangu baza na biloko ya ndenge na ndenge baza na makemba baza na kwanga baza na bitabe baza na bambwengi biloko ebele bapilipili baza na malala baza na nana baza na ngombe ya koteka baza na mbisi me bakotekela yango epai ya nani moto akoteka za te biloko wana ezopola biloko wana ezobeba moyen change wana esala ezali te mpo nzela eza te towana nzela mabele te towana nzela ya mai oyo tobongisi te mai ezali me tobongisi te toza pe na baavion te finalement toza na identité nini toza na identité nini mboka oyo ezangi avion mboka oyo transport ya mai eza kosala te tozodekriaka babaleniere mikolo nyonso bato baza kokufa mais l'état atieni na contrepartie eloko eza te l'état constataka kaka azokonstate ka yai 12 morts l'état asali bapesi communiqué biso awa tolakisi esuki baconstat na baconstat même l'état mpe azokamba bakufi 12 l'état azokamba bakufi 12 ah ebele na bana l'état tie yo l'état moto azotia yo bongo biso baindividu tokotya nini mpo l'état mpe akomi okamwa na esika na biso l'état azokamba balataki sauvetage te wana l'état bakata balataki yo 12 personnes ebele na mama akufi na l'état azobango oyo akufi atiki bana wana l'état azokamwa mais l'état moto aza sanse akobatela ye l'état akamwe mais biso toza bavictime tozokamwa na nsima c'est-à-dire on ne sait pas qui doit faire quoi à un certain moment lelo oyo mpo na likambo etali transport makambo etali baavion qu'est-ce que le pays peut gagner peut-être l'état azobanga azomona ke akobimisa 200 millions asombi baavion akoganye nini l'état monaka eloko akoganye te est-ce qu'on peut démontrer biso ce que nous pouvons gagner derrière investissement na moyen de transport aérien tokoganye nini Très bonne question. Yoka. Considérons la RDC comme un marché. Vous comprenez? allez-y Mukolo, Mukondia, Manolo Benachita Wagenia. Voilà, yango. Maman Moga Tinderinga depuis Bandal. Bébé Ditomene. Voilà. Lukoka. Voilà. Depuis Bandal. Allez. Ditomene bébé. Merci beaucoup. Voilà ça. Merci beaucoup. Parce que na tuna ki yango semaine passée, tango na moni bazo décharger ba mbisi na Bangoka na Kisangani. Oh, na tu me shita Wagenia sala kasute. Mobutu ando kezo ba mbisi kuna. Soka leki kote wana. Alors, question tourni, na réaction à maman, na bosse moi question, rappelez-moi question. L'état en sous azo bang. Ah, merci. Kocha misolo. Pour azo mona question, kocha misolo. Ako gagner le côté. L'état zo linga place soyo. Ako gagner. Voilà. Bon, kocha bon on a transport aérien. Ba congolais pas biso ba loba ki limbisa wabi. Ata bakitisi passeport $20 eza na bato nyonso bakovoyage na bango te bongo leta kosomba avion bakongole ebele bakokende na bango te eza kaka kategorie ya bato bayibaka mbongo nde bavoyage na okende na yo na bachiffre na okende na bachiffre Ethiopian Airlines année passée 7 milliards de dollars Ethiopian Airlines na kati ya 7 milliards ya Ethiopian Airlines ba destination eza ebele mais biso RDC toza troisième marché na ye d'après yo
tokozala na pourcentage nini na kati ya 7 milliards. Mais tozonga na kati ya Congo totika nano ba Ethiopien ya Musa Mpanzi kende kozwa statistique na aéroport ya Njili, kende kozwa statistique na Luano, na Bangoka, na Mbujimai, na ba aéroport eza na ba activité makananga, kende kozwa statistique. Le nombre de Congolais qui voyagent par jour eza munene, eza makasi, c'est un chiffre considérable. Oyo l'État a qu'on se retrouver, mais autant que la compagnie privée, mais ils ont 20 ans, 30 ans. La compagnie, une compagnie à 15 ans, ils atteignent. Nous, c'est ça qu'on a 25, 30, 25, 30, 35. Mais ils ont gagné. L'État congolais aujourd'hui, à l'état actuel du marché de transport au Congo aujourd'hui, l'État congolais ferait un minimum de 2 à 3 millions de dollars par jour dans le secteur à transport. Par jour, minimum. Combien de millions? 2 à 3 millions de dollars par jour. Il y a bénéfice. Bosolo bazola nangati. Bosolo bazola. Na lobaka ngo na chaîne mususo ba benginga ba menacer ngai. Mais awa bazola nangana ba tebele. Par jour. Tobandi kaka na très urbain na ville à Kinshasa. Combien le Quinois moyen dépense-t-il par jour en transport? Combien? C'est minimum 5 000 à 6 000 francs par jour. Il y a transport. Donc on peut dire 2 dollars. Maintenant, il se déplace dans nombre combien? Babima kana tolo baka imutunyo saka course moko. Abimi une fois, azongi une fois. Ça fait 2 dollars. Mais bazo bima ba combien? Ba Quinois ou babima ba combien? Oh, babimana tongwa bimi azongi. C'est pas moins de 5 millions de Quinois qui sortent chaque matin et qui rentrent. Pas moins. Fois 2 dollars. Combien? On a totiki, avion na sina tangaki. On a lobby train. Les Quinois qui se déplacent là, qui les déplace? Qui déplace les Quinois? N'est-il le 8 juillet 2025. Tous les Quinois qui vont se déplacer, qui les déplace? C'est les Wewa, non? C'est les Wewa qui déplacent les Quinois. C'est les 207, non? Les autres déplacés, mouvement. Mais tous ces Quinois-là dépensent 2 dollars par jour, minimum. Mais ça, là, ce qu'on calcule, au bâti, c'est avion. Et bongo, Nanzela ya mai. Bongo Nzela ya mai. Ville à Kinshasa, ils ont combien de ports? Ville à Kinshasa, ils ont combien de ports? Mais ils ont déplacé tout combien? Kendeka na port moko. Talaka nombre à bateau. Et puis bateau a forme nini? Bateau musoko banga. Mais bateau boko tanakati. A sali 2 semaines nakati ya bateau wana. Mais baza combien? Fleuve Congo, en termes de transport, est sous-exploité. Les études ont démontré moins de 20%. Fleuve Congo. Moins de 20% sous-exploité. Vous comprenez? Aujourd'hui, Nzela. Les études ont démontré, ce côté 1 dollar dans Nzela, on récupérer 2 dollars. Bah, étude est démontrée à quoi? Donc, l'État a la raison de investir dans le secteur à transporter. Au contraire, l'État, il faut azala na esengwana na empressement wana ya ko dépenser pe ko investir dans le secteur à transport. Pour le moment, l'État investit, investir presque l'autre côté dans le secteur à transport. Presque l'autre côté. Hein? Je dis ça pour ne pas aggraver. Non, mais c'est presque rien. Dans la liste, il y a 20 pays où ils ont dépensé quelque chose dans le secteur à transport. Dans la liste, il y a Congo Koutoutouzate. Dans les 20 premiers en Afrique. Congo Koutoutouzate. Alors, Mbongo y a qu'à investir dans le secteur à transport. L'État va récupérer en termes de centaines de millions de dollars par année avec une facilité incroyable. Très bien.
Allez, on va souffler un peu. Un mois après l'audition du directeur général de la Société nationale d'électricité devant la Commission aménagement du territoire, nouvelles technologies de l'information et de la communication, les députés nationaux membres de cette commission ont évalué les travaux abattus par la SNEL dans les barrages Inga 1 et Inga 2 situés dans la province du Congo central à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Matadi. Bourlandango, messieurs et dames, Assemblée nationale, il ne faut pas les appeler lokola esika bato bayaka koluka basili na mitu ya bato. Na sepeli na ba député pour bandimaki kokende kotala. Bakofundaka déjà SNEL mingi bakolobaka likolo na makambo yazo expliquer bango. La plupart des députés bazara dépasser bazara comprendre leur côté. Et finalement, ils ont décidé de se rendre sur place. J'ai aimé parce que le directeur général Yasnel, Lucinde, a accepté. Ami tiki alobite ba député. Abo ipe kokende pose à la teko akina na ba député empêchaki. Bokende. Ba député baké sur place, bango moko baké kotala. Ba tuni ba mituna et ils ont été suffisamment éclairés par rapport à makambo etali lotiliki. La réalité zali ebele. Bolanda image boza kozonga. Donc moko makambo ebele toujours reproché na bato SNEL, c'est parce que nous n'avons pas peut-être la maîtrise. Il y a boîte. Mais il faut être sur terrain, il faut comprendre, il faut les approcher. Nali kolobate ke bazaka kana raison, nali kolobate ke bazaka kana tort. Mais si vous avez la maîtrise, vous pouvez approcher, pouvoir poser des questions et avoir plus d'éléments. Soko yoki bango za convaincu te, oye atobe timbodi, je suis autorisé. Je suis obligé de vous donner la parole pour pouvoir critiquer. Mais regardez le travail à descente à ma député. Ndenge bazalaki na équipe, bakomi bango moko équipe abosolo ezalaki wana. On se retrouve après pour terminer. Je rappelle que sur ce plateau, tozala ndeko na biso commandant Ilunga Lukunga Serge oyaza kolobela biso maetangi et transport en vie démocratique du Congo. Total, on se retrouve après. Ils ont décidé de creuser en profondeur la problématique liée à la desserte en électricité en République démocratique du Congo. Un mois après l'audition du directeur général de la Société nationale de l'électricité, Fabrice Lusindewa Lusangi, devant la Commission aménagement du territoire, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Loin du confort de bureau, quelques élus nationaux, membres de cette commission, ont saisi la balle au bond afin d'évaluer le travail abattu par la SNEL dans la centrale hydroélectrique d'Inga, comprenant le barrage Inga 1 et 2, lors d'une mission de contrôle sur le terrain. J'ai conduit une délégation de quelques députés nationaux de l'Assemblée nationale. C'est pour moi le lieu de saluer les efforts des agents de la SNEL, à commencer par le directeur général, avec les directeurs chefs de département qui l'entourent, ainsi que les directeurs qui sont sur place. Des explications claires ont dissipé tout malentendu et permis aux élus nationaux de se rendre compte du travail abattu par la SNEL afin de relever le défi auquel font face ce barrage. Les efforts sont visibles, bien sûr, mais les défis sont énormes, comme le précise l'élu d'Arou, Jean-Claude Draza, président de la délégation. Il y a beaucoup de difficultés que nous avons enregistrées. Première difficulté, le niveau d'eau a diminué. Ici, nous venons d'estimer même à 3 mètres la diminution du niveau d'eau. Deuxième difficulté, il y a certains opérateurs miniers qui construisent des centrales avec conséquences directes sur notre société commerciale, la SNEL. Il y a le problème de financement. La SNEL ne bénéficie pas tellement de beaucoup de choses de l'État congolais. Et c'est pour nous aussi un lieu d'interpeller notre État congolais. Nous n'avons pas deux. Il y en a un seul qui doit aider sa société à pouvoir rendre les services au peuple congolais comme l'a voulu le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au-delà de barrages existants, les élus nationaux ont tenu à visiter les sites qui devraient accueillir le projet Inga 3, une étape importante pour renforcer les centrales existantes et augmenter la production. Malheureusement, ces projets qui a reçu la bénédiction de populations locales représentées par le pouvoir coutumier est confronté à plusieurs défis, notamment techniques et financiers, pour sa réalisation. Nombreux sont ceux qui attendent une amélioration dans les secteurs énergétiques en RDC par la SNEL. Un souhait
oui, qui implique et suscite une amélioration budgétaire de la part de l'État pour permettre à cette société qui travaille au service de l'État d'améliorer sensiblement l'industrie et la desserte en électricité au bénéfice de populations. Très bien. Allez, on va terminer. Boza ibele liboso ba TV na bino, boza kolanda biso mikolo toza na bosolo toko koba kaka pona ko contribuer par rapport ya mboka ndenge ezali kokende. Alors pona ko sukisa to yoka ndeko Ilunga. Finalement ba Kongolo bazolanda yo, ba décider o bazolanda yo. Ndenge to banga bo d'ici 2030 soki situation ezaka bo ekozala très très chaotique. Pour la ville à Kinshasa, moi, ko tambole ozalate. Nga na za la difficulté au tambola na bana na Kinshasa, po so bimi na bana bazotula nga kaka. Mais papa, pourquoi il y a beaucoup de gens comme ça? Bana bazotula. Bana bakomi obanga. Pourquoi il y a du monde comme ça? Bana wala so bazumo a chance ba bimi na bango ndenge bakenda ba vacances, soki bazonga bazotula mais batubi. Même so toke intérieur, po il faut pas forcément to keneka la poto. Bana tata to maka bango na intérieur, so toke to zongi bana bazotula papa. Là on était, il y avait pas beaucoup de monde. Mais ndenge ni bato baza ebeli. Mwana na ngai mobali atunaki ngai papa ba feu rouge ezalaka te. Vous imaginez mon garçon là, il est trop exigeant Yohan. Amoni to azaki na voyage na libanda to bandi koya na to kiti na aéroport toza koya atuninga bi papa te bango nde ba voyage ki ngala kenda ko soba. Tozo bi ba boto ko bika kota ba quartier amoni bato ebeli question na liboso pourquoi il y a du monde. Na bandi ko expliquer que za musala ba uti musala na zolu ko explication ko pesa yeme ezo kota te à quel plus lo ebisinga bi mais pourquoi il y a pas de feu rouge na sais qu'il y a des feux rouges atalinga mo avant ebisinga papa depuis quand tu commences à mentir donc la zaki réponse c'est pas ya mwana ozo kola na bimi lo kuta mboka ebisinga lo kuta pas ya mwana feu rouge za ko mona na te o ezali pesa ko sala te donc c'est difficile o ko koma dans 5 ans ceux qui te prévenir en ngote et ko zala mois passé nini tokoki kosala nazongeli pona liloba ya suka nini penza lelo tokoki kosala bazobimisa bambongo babamba babulo bamisi 41 millions de dollars siko po batonga banzela oyedi livre omoni nzela batongi bamisala ezosala mamo bachantier ebele na mboka bamisi 41 millions est-ce que ko soulager te ko soulager penza te pona nini alors que l'état tchembo problème ya Congo en matière ya transport ya mobilité et da problème ya politique nini bazo appliquer oyebi na mboko yo tokoli na ville ya Kinshasa ngai na sakana na baegu na matete tona ki mwana tofandaki na matete tozokota na sa mabele tosali pate na sa mabele na baegu okoti na bantandu okebimela mai ndombe obimeli koto na sa mabele baegu ezate. Vous avez 17 millions d'habitants. Les 17 millions d'habitants collectent na évacuation ya ba mai nyonso oyo bazo utiliser na bandaku ezalité population moto débrouiller ndeni ya ko dégager mai oyo ya salelaki biloko nyonso wana ezo favoriser pe kope ba ya banzela bazo tonga nzela basali kamwa ka niveau ya mukebo mais côté bazo sala ka niveau wana il y a 200 000 habitants côté bazo sala ka niveau wana ezana ba bâtiment passage bandako nyonso oyo eza implanté place wana en désordre ezo accélérer passage ya mai parce que obstacle nyonso eza créé par habitation ya bato place wana ezo accélérer passage ya mai et ezo sala pe lisusu ke mabele ya place wana ezo tenir te pendant longtemps d'où banzela ezo kufa donc collecte na évacuation ya mai ezo poser biso problème. Deuxièmement, ba immondice 7 à 9 millions de tonnes par jour ekendaka wapi ça traîne comme ça na ba quartier na ba avenue ezo traîner ndenge wana bato pousse bazo dégager pourcentage na bango moke 5 à 6% oyo bango bazo dégager na mboko oyo toyebaka pousse etambolaka butu te vérifier le lotango ozonga na ndako 19h pousse eza na nzela demande leki ya ko dégager ba immondice na pousse à côté en jeu pourquoi parce qu'il n'y a pas un plan il n'y a pas un programme nyonso wana tozo tia yango na kati ya politique nationale
il y a transport et aléawa pour émission de la Ramoko c'est 1 heure mais les aléawa on a qui n'ont point par point parce que ce qui te continue bouiller dans le secteur et le transport à un moment donné tout va complètement s'arrêter. Ça va quand même hein, depuis hier hein, la gestion pas lui en tant qu'individu mais par rapport à la gestion ça va hein, le transport vraiment Bemba changé ma cambo. Bon Nazui temps yako et étudier en tant que personne. Nga totaka gestion nga la taka gestion azala babila positive à part ba recrutement et bateau azo sala mobilisation mobilisation la compte armée la bisonyo sto sepeli na ministre ya transport asali musala na bien na mobilisation ya transport mais na côté ya bateau siko ba kota na armée wala sala mais par rapport ya musala ça pouvait être mieux. Ça pouvait être mieux. Et ça sali quand même beba changer quand même oui nous avons jugé était na place mais je pense que ça pouvait être mieux. On pouvait faire mieux. Oui. La RDC n'a pas de domaine, nyonso peut faire mieux. Le potentiel est là. Les moyens sont là. Oui, parce que ba finga kinga dernièrement na conférence. Finga la mingi. Nga? Oui, c'est quoi tout ça dernièrement. Ba finga kinga dernièrement na conférence mon nazaki na libanda mboka quelque part. Nazape na conférence sous na Luala ba na bossa na ekoloba. Na Kolwezi le 5 août. Naza na conférence kuna ba beninga na lobelaka makambo. Alors, nous avons une conférence dans les pays africains. Nous avons expliqué, nous avons expliqué. Nasuka, type Mokoboy, chez vous, il y a 40 millions de jeunes de moins de 30 ans. Vous en faites quoi? Bon, ça, on a dit. Si vous avez des jeunes à Kinshasa, des jeunes à Congo, l'équipe pays. Donc, si vous avez des pays voisins de Bissau, Bissau, vous avez des jeunes à moins de 30 ans. Mais tous les pays mibimba tout autour de Bisso, jeune Bisso, l'équipe on a ébélé. Mais nous en faisons quoi? Donc, c'est une question, il y a programme, il y a plan, il y a projet. Et dans tous les domaines, on peut faire mieux. Très bien. Ngai nazomona Bemba il fallait ça il a un ministère moko ya mobilisation, ya sensibilisation pour aider ba jeunes et veiller à conscience à ba jeunes ba kota na armée, ba pesa au Bemba. À la carrure wana azana nyonso Bemba so azo tambola azo bangisa azo conscientiser ba jeune faut ba pesa ba salele ministère so ezala raté ba créer ministère ba pesa Bemba ministère ba mbodi ministère ya ko recruter ba jeune ya ko tcha bango na moral na ebité so na ministère ya défense ba ko créer département momba mais Bemba za responsable nango ngai po na transport naza convaincu te Bemba n'a pas donné le meilleur à ce stade. Et ça, point de vue. Marambaro Fingezate, MLC Bossala de mission, porte-parole ou quoi que ce soit, Bitumbezate, ça, point de vue. Na monique, Bemba n'a pas été à la hauteur ou n'est pas à la hauteur, à mon avis. Et ça, point de vue. Tout soit na te, Bimisape Bitumbate, na monique, Bemba, jusque-là, a pesé na note. Mais place on a zela qui Bemba te à surprendre Bisso. Et ça, tant ou Bemba, ça, ko beta, ba rebelle. Na maloba aza ko attaquer Rwanda place au Bemba aza ko lakisa plan au ennemi à sali na ba sortie médiatique na e a exceller kuna a exceller et puis ko recruter ba jeune akangi banda rouge place wana ko meka na Bemba te muta recruter lokola ya azate muta mobiliser lokola Bemba bongo azate évidemment ba ministre sous sali mais Bemba exceller wana ne ministère na e football que lango kombo opese pour na transport c'est un avis to soit na te et ça la peut bichoter polémique pété yo poko lo beloko yo lingi mais à mon avis Bemba n'est pas à la hauteur et à responsabilité peut-être à Rosala Makasi place mususu peut-être à Rosala Makasi place mususu je n'ai pas parlé de son bilan tant Wazalaki ministre de la défense mais je pense que na transport il n'a pas de peut-être quand on s'est trompé yom tozo la nanga yebsanga bila Bemba na transport oyoki ondeni peut-être yo lobby positif pesa ba argument na yo mais ngana moni que Bemba n'a pas reçu mission ba pesa ki na makambo komi transport na moni yangote makambo nyonso tozo loba toko ko tatoni toko loba pona ko banga mais na moni que Bemba azana hauteur et responsabilité wana te mais so ba teli ministère na zo loba so ba créer tant au gouvernement ekobima ekopesa e bien et au sala bien liloba na suka pona liloba nanga ya suka ezali ke na ba gouvernement ezoya na ba budget ezoya le secteur des transports doit avoir
une attention un peu plus particulière. Parce que Tokokokate, sans transport na Congo. On appelle ça qui va chiffre awa, ba état banzela, il n'y a pas un système de transport où ils ont englobé ba aspect nyonso. C'est ainsi que le Lobananga Yasukezali, transport, il faut avoir une attention particulière. Sans transport, il n'y a pas de progrès. Sans transport, il n'y a pas de développement. Très bien. Allez, Togomi Nasuka Ponalelo, tous les Sangoku, merci pour la confiance. La rediffusion est au salon à partir à 20h. Mikolo, tout ça, pour rappeler na Sangoku, l'isolo ya, idéologie, toi, la Mikolo, tala fufu, tala mai. Bala bazui congé, bala bazonga classe kalamingite. Tala fufu, tala mai. Au salon, ba dépense moko inutilité, ou ezanginzela. Sala dépense na nengo moni kokuka. Soso aliaka eloko, et koki na mongongo nae. Au sali mariage, aux obeng sa 400 personnes. Moebi koza na mbongo ya 30 personnes. Tala fufu, tala mai. Koke negotia tout kte. Ya mai na moto, oza na 200 combien fufu. Tala fufu, tala mai. A ozo luka makambu na ba, nzela ozo bundisa ka bato. Est-ce que na famille oza na muta kobenga? Tala fufu, tala mai. Tala fufu, tala mai. Yo moko ozo luka ndako kwa $400. Est-ce que oza na mesure ya kofuta ngo? Tala fufu, tala mai. A ozo kende ko luka mwasi ya modelo. Est-ce que okozwa soin ya mwana mwasi oyo? Tala fufu, tala mai. A ondimi ko banda ko tanga ozo tanga na foi. Est-ce que okofutaka minerval? Tala fufu, tala mai. Moto akoko kozwa kisi ya mbula ye moko fwaza na makolo poso ka betisi ye moko akimaka vin. Tala fufu, tala mai, frère. Oyo kota na kati ya restaurant otali poche na yo to badi d'abord kolia. Oyebi kozaki na $15. Molede biloko 150. Est-ce que otalaki fufu na mai? Tala fufu, tala mai. Soki mbongo ezo permettre okota malewa na sanzete kota. Kokende koluka restaurant munene te tala fufu, tala mai. Soko sali yango te kozala problème na yo. Donc moto na moto ali eloko ekoki na mongongo na ye. Kokendo linga mwasi toloba na yo te, ngala za la famille tel, ya na biso akendaka poto azongaka. Nani ya ko soutenir tezwana? Tala fufu, tala mai. Kolinga mwasi na kombo na ngai te. Kokende kokwesa fufu bato na balabala te po ebike ya na yo to mama na yo to ndeko na kofuta. Lokuta, tala fufu, tala mai. A ozozo anyongo mobali no azate, est-ce ko ebi pocha mobali na yo? Tala fufu, tala mai. Tala fufu, tala mai. Tala fufu. Ozowele na kokuma mutuka, est-ce que oza na maîtrise ya kokota na boulevard? Tala fufu, tala mai. Idéologie to ala ngo mikolo ya ngwana. Oluki likambu yo moko e bandenge nyoko silisa yo. Koluka makambo na kombo ya batute. Koluka makambo na kombo ya batute. Wako luka ndoki nzoka ndoki ya vie zaka yo moko. Oluki responsabilité koma lokwa ministre. Obeti ba match ba pesio depuis komi na yo moko zoyeba te. Tala fufu, tala mai. Tala fufu, tala mai. Aho bandaki projet ko tonga nzela. Yo za député la ki batolobi na kosala tala fufu, tala mai. Weba ka yo mto kosala nzela. Est-ce que député azala nzela? Au moins ce difficulté to komi nango. Par rapport à makambo lobaki na o il faut sala. Tala fufu, tala mai. Lia eloko ekoki na mongongo na yo. Kolanda ba jeune fille ote ba kosala matalana, c'est contenter na makambo tata na mama no bazo peso na ndako. Tala fufu, tala mai. Po o ezoboma manasi makambo wana yo ebi yango te. Ça en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve 20h pour la rediffusion et demain à 13h pour le même plaisir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'ici là, portez-vous bien. Moi, c'est Hervé Kaimba. On fête anniversaire, les lots 34 ans d'âge. Joyeux anniversaire, maman. Happy birthday to you. Hervé Kaimba, tata mapasa. Moi, si n'a pas maman mapasa, maman Ariane. Happy birthday to you. Longévité, prospérité. Moi, si amutuna mobile yamuto. Bangwana ba telemi, moi, si na mobile. Moi, si akoksi 34 ans d'âge. Jour pour jour. Nzambe abatela yo. Longévité, prospérité, bonheur. Oumela. Sokozi occasion à robota sous ma passe à bota mais tala pe fufu tala mai. C'est très important. Merci beaucoup. Alors on s'arrête là, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. J'ai envie de rester mais je suis obligé de vous laisser. Totiki Awa, je pense que c'est une Zambalingi, Torokuta na lobby. D'ici là, portez-vous bien en compagnie à Boussolo Télévision qui reste la seule chaîne au cœur d'investigation. À très bientôt. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres,
bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages.